chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Génération catholique. Et ça, dans la église de réveil. Mawa. Nazo kamingi mawa kana bandimo bazo participer na kalta bakil tabongo. Ouverture spirituelle. Tu dois avoir ceci. Pour la couverture. Nazui kaka photo ya dadi. Na tie na mai, na tumbi yango, na tie na mai, na sukoli na biki manji. Parce que na kati ya monoko ya pasteur na bango na yoki alobi nazui ba témoignage ebele ya bato bazo bika na photo. Yango kobanda lelo Yesu aza support na biso te. Malbi photo ane komi support na biso. Soko za na malade, soko za na problème, soko salelika photo wana obiki. Malédiction na église wana. Batika kofinga catholique. Bango nyonso bakomi catholique. Kobanda na ACK. Tina cité Bethel bakomi catholique. Pourquoi catholique alobelaka politique? C'est que na mona kata kit bagumba melinini politique. Toye lisusu en église na moni bazwa ko adorer photo. C'est que kombo a Yesu ezate pasteur azo bani soto zu photo nanga. C'est que kombo a Yesu na église wana ezali lisusu. Et lorsque so kamusangai mawana bana nzambe nazota la vidéo nazomona comment bato bazo beta milolo pe bazo pesa nzambe merci po baza ko présenter bango parti politique puis wanande aseka e kaboni na kombo ya Yesu. C'est que pasteur na yo déjà bunganzela to bonde la makasi pe nazo bisa mingi famille ya papa Molière lembalemba. Na moni papa Molière na kati ya hôpital. OK. Mais na coma. Mais na moni na ndaku na ye bazolela. Ba bonde la mingi pona ye. OK. Eza na danger moko ezo ya likolo na ye. Pe na koyebisa mingi bandeko ya église ya papa na biso Kabundu Alesa. Ba sambela mingi pona papa. Lelo na Kinshasa, ils allaient sur place c'était ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Bissou Télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc voilà déjà benganga na lombango po oza pesika na yo. Bino mo moni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mo na ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibwa donc entrée à station Bibwa koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olinga kambana. Orphelinat Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir orphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivra na ndako ndenge pe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana o lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela mais ba orphelin o nzambe apesa biso elanga o nzambe apia biso baza na souffrance.
Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa-Fikin, dans la commune de Limete, entrée première pente en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Mbote baneko balandi ya Chebiso Télévision, boyi malamu na émission na bino bolingaka mingi Police de Star, une émission d'analyse et puis critique. Merci na babone oyo bandima ko s'abonner. Matondi mingi na sponsor na biso officiel Jésus-Christ de Nazareth, yende sponsor officiel ya chaîne oyo Chebiso Télévision et puis Police de Star. Matondi mingi na ba oyo nyonso babengaka biso pona ba remarque ba idée concernant évolution ya émission oyo Police de Star. Ba nungu na Kinshasa, mais avant tout na pesi merci na ndeko Elias sur na sima caméra na bosanité Denis Mosolo, Thomas Fabien ba onde bazana technique ya émission yo Police de Star. Ba actualité yé lelo to moni ba pasteur ba komi kolzwa esika ya Nzambe. Na kati na etonga bandimi ba komi kosoma bracelet ya protection na elongi ya pasteur. Bandimi bakomo soma ba photo ya pasteur, bandimi des fois bakomo kosoma photo ya pasteur batumbi yango neti putulu, bachena biloko soma bakanga mobali balingba ba mona miracle. Donc ba pasteur bazu esika ya Nzambe na kati etonga. Bokomona plus loin na kati betonga bakomo teka ba jus, bakomo teka ba biloko mususu peut-être ezalaka te. Ote polo ya pasteur soma yango so là avant là olati polo ya pasteur, ils ont elongi ya pasteur, milieu mabe baroyate. Mais non, et c'est quand Nzambe ezali wapi. Raison pour laquelle na yami moko ya ba pasteur, ba prophète, voulais-je dire, to me comme dans ma solo, maimatali, na ebité ba benga ko monini mais mosali nda yebi plus malamu mingi kombo yelo kwango. Moto na Nzambe kama biso na losambo, tokota na mozindo ya émission lelo. Tokabi émission na selo boko na yo Nzambe, tikete molimo na yo kamba biso. Toloba lokola bato ya mokilité mais toloba selon et le bel na yo na kombo na Yesu. Amen. Amen. L'homme de Dieu tomoni lelo yo na kati etonga na kati église kindoke koti na kati église ba pasteur ba komi ba magicien na kati etonga ekobo ekoti na kati etonga ba pasteur ba mo sente ba te belé na kati église désordre ekoti. Plus loin, Tomoni, papa Nabiso, évêque Mukuna, a créé parti politique, a commis comme ça, l'ango, politique, na quatre églises, au lieu de Mateya, allez sabato Mateya, parole, Yanzambe, mais a commis comme ça, point, et si Kanini va créer parti politique, et c'est une bataille qui a adhéré, politique et côté Tonga. Et puis, deuxième likamo, Tomoni, les lois, na quatre églises, pasteur, a commis comme photo, tout le monde a extrait, il y a pasteur Moïse Mbiye to moni lengeni na ko senga bandimi basomba photo oyaye atiango na kati ndako po à travers photo nzamba ko sa miracle à travers photo makambo ekozala ebele na kati ya na bandako bandimi. En tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un homme spirituel, yo lisuni omoni par rapport à mamunyo so ekoloba mabongo. Zamba pambola yo. Premièrement, na pesi mbote na bana nzambe nyonso. Bazolanda biso na moment oyo. Papa Chic, église rôle nango yango te. Rôle ya église lelo et baby makasi. Vision ya église ezali ko zwa bana nzambe ko kotisa bango na kati ya action pe ko mema bango pe ko talisa bango Yesu oyo ayaki na sena moyi. Komona ba cérémonie nyonso ezo sala malelo.
idolâtrie et koti na kati église. Église ebungi vision nango. Église elongwe na kati vision o batinda kiye, mais église ekomi ko ekimi vision elongwe ememi arche na nzambe libanda. Na kati ya ba cérémonie, na kati ya ba pratique moko otoko bengango lelo ete eza susu pratique ya bonzambe te. Na likambo otikoloba Nathalie premièrement comment le pasteur Mukuna nenge azo présenter parti politique na kati ya kilt. Bible zolo banabiso nini? Christ aye amoni temple na ye bakomi koteka. Église ndako ya tata na ye bakomi koteka biloko. Asala kinini? Azui fimbo asani. Abandi ko beta pe ko benga na batu. Toye komona lisusu koma Bible solo banabiso na 2 Rois chapitre 16. Soko bandi ko remarquer yango na pesi papa na ngai apôtre voici l'homme. Raison lelo comment azo comprendre que vision pe alliance na nzambe zo ça a changé. Bazo longola alliance so basala ki nango liboso. Bazo kotisa alliance mususu. C'est que bon nzambe ezala ki liboso zo longwa. Mais bazo zo bon nzambe ya bapa yande bazo kotisa. C'est que bazo sala ba fausse culte na kati église. Bato bayaki na vision ya kotala bayaki koyoka kombo ya Yesu. Kombo ya Yesu elongwe to kotisi siko kombo parti politique. Nengina tuna na kati ya culte parti politique e ko sala ni na kati église. Soko za na posa ko présenter parti politique, présenter yango en dehors église. Sala makamuna yo libanda ya culte. Mais na kati ya culte batu baye ko adorer Nzambe, mais baye ko adorer parti politique ite. Mais loke so kamusangai mawana bana Nzambe. Nazo tala vidéo nazo mona koma batu bazo beta milolo. Pe bazo pesa Nzambe merci. Po baza ko présenter bango parti politique, c'est que baye kolongola hôtel ya bonzambe bazu hôtel mususu ya étranger baye kokota na kati église. Depuis wanande aseka e kaboni na kombo ya Yesu. Oh. Depuis jour wana na ina bisabato aseka depuis mokolo ba présentaka parti politique ne depuis mokolo nkola tika ki aseka. Pourquoi? Zambe a quoi aveuglé visionnaire église. A cause de l'issue na miso bonzambe te. Parce que miso bonzambe elongwe. Nzamba zobisa bana Israël abini. Na kolongo la gloire nanga depuis bino boko tsa ba corps étranger. C'est que gloire na nzambe na kata aseke longwa ki déjà kei. O botika la ki on est sur gloire nzambe te. Pona ya cité Bethel na moni totanga no likomi mukie. Très bien. Tu expliquer pourquoi ebele bazoye bate esika to komi lelo. Tozana Exode chapitre 20. Merci. Exode chapitre 20 verset 1er. Natangi na kombo na Yesu Kristo Masia. Zamba zo bisaba na Israël. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te ferais point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont dans le ciel, qui sont à bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosternais point devant elle et tu ne servirais point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voilà Nzambe mutawoloba. Nzambe mutazobisa Moïse. Très bien. C'est que ba marque ya ba kilta bongo. Oyo notre pasteur azo présenter photo na ye, azo bisa église de Nzambe. Tola la vidéo moto na Nzambe. Merci. Banoba bolingo toute la vidéo et puis on se retrouve pour la suite de cette émission. Ouverture spirituelle, tu dois avoir ceci. Pour la couverture. Plusieurs personnes témoignent ici. J'avais
une photo du pasteur. J'avais un t-shirt de Siloé. J'avais c'est pas affiche de Siloé. Badge de Siloé. Et lorsque un mal est arrivé dans la maison, à cause de cette affiche, j'ai été épargné. Enfin, cette fois-ci, ça ne sera pas seulement une affiche. Ça sera tout un programme qui t'accompagne pendant l'année. C'est ce qu'il ne faut pas manquer. Nous allons publier après les calendriers de table. On appelle ça comme ça, c'est ça? Les calendriers de table. Mais pour l'instant, c'est ce que nous avons. Pour l'alliance. Pour que tu montres au diable, que tu montres à tes amis, à tout le monde. Voilà, merci beaucoup Elias. Je ne pas comprendre ni Toko Lobela. Mais comment on a le pasteur Moïse Miye, quand il y a une photo de Bossa Cheikh, il y a un somba yango, basa na bakata bandako. Na moni parole de Dieu tu koloba pe que nzamba nzamba jaloux alingaka abi ko jamais ko fuka melabat. Si comme mamunyo soe koleka o lelo nkate itonga yo que en tant que serviteur de Dieu ni ko koloba, na peuple de Dieu. Nazolinga na simbelo ko wana. OK. Ya kilt avant que na lobelo ko mosusu. Mawa. Nazoka mingi mawa kana bandimo bazo participer na kalta ba kilt bongo. C'est que bandimo nyonso tu ba ye wana. Baza pini ngate munalobi. Balakela mabe. Bandimo basala ki ba sombi photo. Parce que na kata munoko ya pasteur na bango na yoki alobi nazui ba témoignage belé ya batu bazo bika na photo. Yango ko banda lelo Yesu aza support na biso te. Malbi photo ane komi support na biso. Ya kozwa yango soko za na malade, soko za na problème, soko salelika photo wana obiki. Malédiction na église wana. Parce que Torobani na ba obe ba sela on pe ba bika kasi. Soki obani komona ke muta saleli photo wana biki c'est que zake sous photo te. OK. Photo ya pasteur ekoki ko biki sa te papa. Tozana kombe biki sa biso papa chic, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bible solo ba biso te. Bible obete ko banda depuis tango wana. Azaka ye moko te. Apocalypse azo bisa biso koma basi. Abete na moni mwasi wana na bana na ye. C'est que balandi catholique. Batika ko finga catholique. C'est que bango nyonso bakomi catholique. Ko bana na ACK. Tina cité Bethel bakomi catholique. Pourquoi catholique alobelaka politique? C'est que na moni kata kilt bagumba melinini politique. Ba adorer politique na kilt. C'est que kilt e baluki politique. C'est que comme déjà ba fausse kilt. To yeli susu en église na moni bazo ko adorer photo. C'est que kombo Yesu ezate pasteur azo bani soto zu photo nanga. C'est que kombo Yesu na église wana ezali susu. C'est que ngana ye awa na exote na comprendre comment Zambe azo lakelabi na kolakela première génération. Ko bana na batata tina bana. C'est que maman ayaki ne kilt. C'est que soka bandi kobota bana na ye balakela mi mabe pourquoi soka azo ki photo ya pasteur na bango. OK. Subama bana oyo jeune fille o ayaki na kilt wana a participer pe a saleli ko somba photo. Ezaka bango te. Na mona mutu musu ba témoignage musu la carte église mutazo babi. Na zui kaka photo ya dadi. Na tie na mai, na tumbi yango, na tie na mai, na sukoli na biki manji. C'est que ça qui photo ya dadi. C'est que pasteur na yo déjà bunganzela. Abunganzela azo salela balliance ya banzambe mosusu. C'est que azali susu na kati alliance ya nzambe te. C'est que bisonde toza boy papa chic, toza kaka na kombo moko. Otokoki kokuma mela pe kombo ebikisaka. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Andewa ya kombo Yesu, kombo prophète paché ko bikisa mutute. Kombo ya apôtre moko bikisaka te. Soki to komi kozwa, so monika ke prophète paché a komi kolongola ki prophète paché a komi kote ke kombo na ngebikisama. C'est que déjà na bungi nzela na longoli hôtel ya tata parce que nzamba zaka nzambe ya Abraham ya Isaac pe ya Jacob. C'est que batata na biso basali la ki nzamba solo pona bunga il faut na longola kombo batata
natika kombo nanga yango na kombo mona lelo c'est que nzambo atata na ye azali soute c'est que kombo e komi lelo e komi photo ya pasteur ne komo bikisa c'est que kombo ya Yesu sur la pouvoir te na kata église wana o comprendre directement que église wana et c'est sur la kombo ya Yesu te c'est que bungi mais moto na nzambe komo na siko lolenge pasteur Moïse Mbi ya ko senga bandimi basomba yango ndenge oti ba pe que non conséquence ya bandimi ba ko somba nzamba ko frapper bango tina 4e génération selon ma commis ya Bible mena batu oyo basalaki yango o balima renoncer pour que makambo ngo ebeta bango te ba ko sala nini il faut ba yambola OK il faut ba senga bolimbis et pas nzambe pour ba longola malédiction mais il y a des églises ba misupe bateka jus ba misupe ba zwara photo ya ba pasteur ba oteka yango misupe bateka ba bracelet ba comme olata ba bracelet ba pasteur na bilonga ba pasteur ba misupe balata pe maputa ba polo côté ni ekomaka mabe moto na nzambe papa Chiki tozo ko adorer tozo sala nzambo to tikali komona ete Bible zolo banikaka aw nzamba zo beta Israël tango nzamba pesi mibeko ya Moïse oyo et bandaki depuis tani tango Israël a komi ko ebisa Moïse toza na posa to mona nzambo ya zo sala miracle toza na posa to mona nzambo yo o tozo salela Israël abandi ko sala nzambe na bango bazui ekeko basali nzambe bakomi na posa bagumba mela yango kanda na nzambe Bible so ba la colère de l'Éternel bandi ko se manifester nzamba bandi ko bisa banga bike abisi Moïse abi bagumba mela yango te na nzamba jaloux c'est que soki obandi kokota na kati ya église omoni batu baza na photo balati yango lokola protection bakoki kolata photo pasteur te papa so za na posa pasteur comment une église so za posa osomba photo pasteur na yo okanga na photo kanga na photo okoki kolata yango te toza na eloko moko te kolakisa biso lokola protection opo bato ba comprendre que ya za mondimi église songolo te biso toza ba mu Yesu c'est que biso tondimela Yesu bakoyeba biso na misala bolamu na biso bakoyeba papa Chiki na témoignage ya papa Chiki bakoyeba papa Chiki na ndenge etamboli na ye bakoyeba papa Chiki ndenge azosalela nzambe na yo nde bako comprendre que oza chrétien bakoyeba biso na misala na biso mais bakoyeba biso te pona ba photo bakoyeba biso te pona ba maputa bakoyeba biso te ke poto tamoli to lati chapelet c'est que bango bafinga ka catholique bazande bana ya catholique génération catholique eza na kati église de réveil moto la nzambe toujours moi mukena ma matali avec mukuna est-ce que ils a permis pasteur à côté politique lolenge avec mukuna côté na politique pasteur akoki kokota na politique te mais pasteur akoki nde ko orienter pays na ye OK lokola to mona na Bible Zambe azotinda prophète et poso ya roi ko pesa roi ko yebisa roi ke wumela roi ba prophète ba serviteur toza ko ba sage na kati ya mboka ba sacrificateur oto ko yebisa mokonza mboka ete tana wese ekoki ozotambusa malamu te bima OK mais toko kota na kati na ngoto biso toko zala libanda tango toko mone ke mboke komu ko kende na mabe ne toye toyebisio ke mboko ezo kende na mabe mais okoza te ke yo vi na yo mobimo mipesi na kati nango non na kati ya politique ya lelo mabe koti mingi belé un serviteur de Dieu à cause na kati ya politique te mais azali banda miso na ye ezo mona pe akotambusa mboka net donc oyebisa ngo Bible ezo loba nini Eli azotelema pour na peuple Israël. Comment? Azobisa Israël, azobundela Israël oyo ekotaki na kati ya sécheresse. Mbule bane kono ka le suite 3,5. Mais rôle ya Eli ya kobenga na Jezabel. Pona kotombola kombo ya Yesu. C'est que dans moment onenge Congo ezali un vrai serviteur de Dieu akoluka sangisa abonde la pona mboka pomboka sani etomboma mais serviteur de Dieu kokota na parti prité parce que tant ozoluka déjà kokota na politique c'est que yo na ngambu na yo okoza na ngambu oyo pe kolongwa na ngambu oyo non donc kuna abungi abungaki déjà depuis mokolo wana
Voilà, c'est très fort. Naroti Kayo, na plateau, peut sa message, na bande news, barota la biso, na chebiso télévision, on a la bande déjà message, bat pas yoki. Naroti Kayo, moi, l'été à mouké, et puis prière pour le peuple de Dieu, et puis message, au rodan, oh, peut ça. Nayaki na message moko, ok. Lokola, moko ya basakoli na nzambe. Nalingi, tobonde la makasi. Pena zoebisa mingi famille ya papa Molière Lembalemba. Molière, papa Molière. Molière. Le temps qui na bande ko sambela. Na moni papa Molière na kati ya hôpital. Ok. Mais na coma. Mais na moni na ndaku na ye bazolela. Ba bonde la mingi pona ye. Ok. Eza na danger moko ezo ya likolo na ye. Pena ko yebisa mingi bande ko ya église ya papa na biso Kabundu Alesa. Basambela mingi pona papa. Parce que na moni manteau bazo pesa ye na maboko. Bazo pesa ye manteau. Manteau bazo pesa ye eza manteau ya évangile na kati ya mboka oyo. Zamba ebisinga na ebisa ye abonde la makasi parce que mission na ye ebandi ya makasi ya kolongola Congo na kokoya parce que évangile na moment on mboka na biso eza ya kokoya ba corps étranger ba koti mingi mais ye nzamba telemisi lokola telemisaki Eli na époque wana ya Jezabel ya kolongola hôtel ya ba prophète ya Baal kolongola yango pona ko telemisa kombo ya Yesu na sima campagne na ye ya stade des martyrs asala kaka stade des martyrs te mais atambola ba province nyonso ya mboka oyo atelemisa hôtel ya kombo na Yesu na moni manteau azo tombola yango ko bana mokolo wana ne miracle ya kombo Yesu ndeko se manifester liboso na ye. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Moi l'été à Mouké, c'était fort comme message. Merci na Eli, merci na tout ba otala biso. Su Jésus Christ azongi te tokutana pour l'émission Asika. Zambe apambola bana nzambe nyonso. Na inabisa mutu moko azoleka na moment moko na ba difficulté belé. Na inabisa papa moko, mama moko ozola na ngai na kati ya ndako na yo. Oza na kati ya musala na telefone na yo, na télévision na yo. Sikete nzambe ya batata na biso apambola yo. Naza na 2 Rois chapitre 4. Verset 1er. Histoire moko beta mawana nangi osimba ngo muke. Ezaki ya mosi moko mobali na ya kufaki. Mobali azaki na banyongo. Loi moko ezalaki na kati ya mboka. Ezaki ete soki okufi oza na banyongo. Yebaka ngo ke bakozwa bana na yo bakokoma ba esclave pendant 3 ans et demi. Loi ezalaki na kati ya peuple. Loi ezalaki ba adopter loi wana ba obliger yango na batu nyonso. Ba longolaki mutu moko te. Mais mobali wana ba ko sela nzambe. Le temps Jezabel azobo mabato. Azobo mabasai na nzambe. Serviteur de Dieu akufaki abandai ko bomba basai na nzambe. Abandai ko bomba bampate na nzambe. Mais malgré ko bomba basai na nzambe, loi kangie kaka. Malgré ko bomba ba ouais de Dieu, loi ekangie. Akufi matiki banyongo, bana balingi ba sibiri yango. Nene bisa mama moko, papa moko zola na ngai. Okoki ko sambela. Aucune onction. Mais soko kati loi. Ozo régner na vie na yo te na famille na yo te e kanga yo. Malgré onction na yo. Malgré pa quoi ozanango. Malgré te ya kakitoko. Malgré jena kaba jene prière. Soko kati yango te ko kanga yo. Mosala nzambe o passé la kinzambe. Pour comprendre cela nzambe, moi si na ye awa ayebisi prophète Élisée abi mosakoli mobali na ngai abandai kosalela nzambe. C'est que sur la zone du matin que mobali obandai kosalela nzambe akoza na loi. Loi ne kokanga ye akoza la ko defa. Eza lokola lelo mama oyo ozola na ngai. Eza la loi moko bando vandi na ndako libala wana kimi ezate.
bando fandi na kati ndako libala wana zobota te. Bando fandi na kati ndako libala omona bisengo ya libala ka tango zalaki na papa na kifiançailles. Bando koti na kati ndako ba complication ozo zwa lisu kimiate. Mais ozo sambela changement zoyate. Eza na moseli mususu ya nzambo zola na ngai papa. Frère, osela kanzambe, frère osambelaka. Malgré ko sambela na yo, ba difficulté zotika yote. Malgré ko sambela na yo, ba problème zotika yote. Malgré ko sambela na yo mama, ko bote zoyate. Malgré ko sambela na yo, malgré ko sambela na yo, ozozwa libala te. Eza la mosusu ozovana na mobilité. Ozovana na mobilité. Soko ozana mobile, posa ko kabona na ekanda colère eza loi. Mais tozana ba prière tozo kata loi wana. Tozana ba prière tozo longola loi wana. Na sene émission oyo, na lo sambo tokosala loi ekokoya. Tikete nzamba pambola yo, loi tozo kata yango. Zambe na papa na ngai dina bala apambola yo. Ezaki prophète Pachi Bomolo. Tintikali mukie toko continuer l'émission koya. Soki Zambe aye lelote toko continuer. Numéro na biso ezali plus 243 89 227 44 47 plus 243 89 244 227 44 47. Que Dieu vous bénisse. Numéro na biso ezana sewana soki oyo ki malamu to ki kolanda wana okomona numéro na biso Zambe na dina bala soka ye lobité toko kuta lisusu apambola biso. Merci. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas mabele yangoyo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lomba po oza pesika na bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibwa donc entrée à station Bibwa koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais Olinga Kambana. Orphelinat Fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir borphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola Nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo Nzambe apesa biso elanga oyo Nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le cristal de la foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres.
Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa-Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent.